Bonjour mesdames, bonjour monsieur, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe qui nous accompagne aujourd'hui. Comme vous le savez, c'est avec beaucoup de tristesse que nous vous présentons, que nous vous annonçons cette nouvelle. Comme vous êtes abonné de Nouvelles Tendances Télévision, et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez vous abonner. Et cela s'est fait gratuitement. Merci à Gédéon Loïc à la prise de vue. Merci à Sariv Mbala également qui assiste. Merci à Jolan Zouzi. Je penserai également à Jordan Panzo. Donc c'est notre équipe. Nous avons toujours travaillé ensemble. Mais aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes en train de vous annoncer la disparition de notre frère Olivier. Olivier, c'est un frère que nous vous avons présenté, un albinos, et qui avait un problème de tumeur. Alors, pour ceux qui sont habitués, il y a la Nouvelle Tendance Télévision, dès qu'on a vu Olivier, il y a un problème à tumeur. Le Kolazali n'est pas bien c'est-à-dire que ndeko oyo abandai kobela abandai ko souffrir, mais si manaye ko souffrir comment on a pas si et tout ndeko Olivier Tobunda, nous nous sommes battus avec ma soeur Maman Rose qui est en Angleterre, Maman Solange, Tobundaki Bundaki bandeko de me camper ko soutenir. Vous avez suivi même le pasteur Blaise également, Oaya toujours en aide pour natina na ko sunga ndeko. Tozalaka na deka. Tozalaka na kaya ndeko Olivier, na kaya ndeko Ornella. Ndeko Ornella aota kokufa aota otika biso, paix à son âme. Et maintenant nous vous annonçons la disparition de notre frère Olivier. Olivier Azali, un frère abandonné. Alors nous autres on a suivi, soin kolandela. Mais le col Azaki Mutumoko abandonné, Azaki n'a pas parenté orphelin, Azaki juste nanda comme moi. Je crois on va vous faire voir les images. Bon, on a comment est-ce que Tozaki naïe, donc on a visité. Je crois que c'était avec Gédéon toujours. Et si nous parlons le même langage toujours de quoi ça la réalisation. Bon là qui s'habille image, on a quelques images où on y Bisika Bandai Kofanda, ses frères. Nous nous sommes battus quand même qui ndeko ne fils que Azwatamus. Azwatamo loko ya kolia parce que bando sala deux fois même sur 2-3 jours ana gente mais a fandi azoliate. C'est-à-dire gêne forcé. Ses frères a beaucoup souffert et enfin Dieu a décidé à ce que azwa moli monae épée manakimia. Nous demandons de l'aide, tozo senga aide na bande ko bota la biso. Aux alliés sensibles au cri de détresse, au sunga biso, ceux qui occupent les sous ko sunga. Pour na kaya ndeko na biso Olivier. Ndeko Olivier a se retrouvé na kati ya ndako akufa. Lokola zane mutu moko négligé, abandonné et mutu moko tabande ko landelaye. Ses frères se retrouvaient à kokufa na kati ya ndako. Alors ndeko oyo ndezala kaka simba boye baye kozwaye baye na hôpital na morgue ya mabanga des places coronezali. Donc, corps ya ndikwana ebandi kobeba place aza bambome ete mais tozo buna lelo awa na Maman Rose na bandeko tomeka un peu ko débloquer mbongo moko na bambome na ndeko parce que c'est vraiment difficile et ça pas si comment na mamba boy. Donc to sala ngo bambome na no et si mal le reste to ba ko sala ndengeni to ki kokundae ndeko oyo afandi kuna mutu ya kobimisa koro wana azati. Mutu akokunda ndeko na biso oyo azati. Sur ce, je suis en train de demander de l'aide na bandeko o vous allez toucher de bonne foi bandeko boyebi ke bozali na volonté ya kosunga. So boki kosunga biso to kunda ndeko oyo. À travers opération oyo numéro ezali. On va vous mettre le numéro et copier ko permettre ata olingi otinda na M-Pesa otinda. Olingi kotinda na Airtel Money otinda. Olingi kotinda na Orange Money okoki kotinda. Donc Jordan a kotié la biso ba numéro a bomona a. Nous appelons mikili ya poto. Omoni ke olingi kotinda to tia pe numéro a Maman Rose. Yango eza awa. Donc okipe kotinda pa Maman Rose atindeli biso awa. Soki okipe kotinda pa na ngai likambo eza te ba numéro nyonso to omisa to ezali a to tia a ezali numéro o ezali ya biso awa. Boki ko participer to kunda ndeko oyo
Tokundandeko. Oh, une seule personne s'était portée garant de 2 personnes. Bah, c'est porté garant. Il y a ko aider. Toyebi ke bande comme soupe bande ko se joindre na bango pour na tina na ko sungandeko. Pour na ba traitement, ba soins, ça demande beaucoup d'argent. Bandeko ba lembate, maman Rosa qui toujours wana, maman Solange qui toujours wana bandeko ne musu bandeko na bango misusu baninga, bande ko épauler bango. Biso pe koto nga pe koto nazo bunda. Ndeko, ça n'a pas marché ndeko akei. Alors charge autotique la susu bande kwa quartier, je me rappelle ba tu ko bisanga bande kwa quartier ba miki ko sala collecte ba quartier. Ba sangisi mbongo bimi $35. Po ba mbome, ba somba cercueil, ba somba libulu, ba somba corbière, to ba salanine. Donc vraiment c'est difficile. Na usinga na bande ko ba maman, ba papa. Oboyebi, ne peut consoler un orphelin qui est Moutouazali, orphelin. Donc on ne peut consoler un orphelin qui est un orphelin. Moutouako qui consoler Moutouakou fait la tata to maman et sengel ka ozala Moutouakou fait la tata to maman pour iba pasi o yazana. To senga na bandeko obokuta na baka oyo. Boza touché boki ko sunga bandeko et osala biso malamu. Merci beaucoup Nabino Yosoto, merci na Gédéon, merci na Jordan. Bota la image soso ya ndeko na biso Olivier. En quelques minutes, puis toujours c'est là, ma réaction à Bino. Merci ba papa, merci ba maman, merci ba yaya. Tout année prochainement, toujours c'est là Bino. Numéro maman Rose ezali place wana, okiko bengaye. Numéro na biso ya Airtel Money, Orange Money, M-Pesa ezawana, qui peut vous contacter biso. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Jésus-Christ, l'abattoir d'amour. Vraiment, quand il m'a causé au capote, on a vu à moto, et ça va sauver, et ça va m'abattre. Nazana mbongote, oya kosomba vie. Mbongo ya kosombela kalipa eza pasi. Mbongo ya kobandaka kofuta, pona masumu na ngai. Alingaki ozwa ngo wabe Ngabezana mbongo te oya kosomba vi Mbongo kutu ya kosalela provision kotiana ndako pasi Mbongo ya kobandaka kofuta pona masumu na ngai Alingaki ozwa ngo wabe Nasombaka ntaba mobimba Nasombaka ngombe mobimbe Pona kende kutumbango Pona zwa bolimbisa mya masumu na ngai Pona masumu na ngai ndayo kufaki Pona zwa bolimbisa mindayo kufaki Merci pona bolamu yosaleli ngai Vraiment nazana mbongo te oya kosomba vi Mbongo kutu ya kofutelaka klasi ya bana pasi Mbongo ya kobandaka kofuta pona masumu na ngai Nalingaki ozwa ngo wabie Nalingaki ozwa ngo wabie Merci Jésus-Christ, l'abattoir d'amour. Vraiment quand il m'a causé au capote, on a vu à moto, et ça va sauver, et ça va m'abattre. Nazana mbongo te, oya kosomba vi Mbongo kutu ya kosombela kalipa eza pasi Mbongo ya kobandaka kofuta pona masumu na ngai Alingaki ozwa ngo wabe Ngabezana mbongo te, oya kosomba vi Mbongo kutu ya kosalela provision kotiana ndako pasi Mbongo ya kobandaka kofuta pona masumu na ngai Nalingaki ozwa ngo wabe
nasombaka ntaba mobimba, nasombaka ngombe mobimbe, mpo nakende kotumbango, mpo nazwa bolimbisami ya masumu na ngai. Mpona masumu na ngai nda yo kufaki, mpo nazwa bolimbisami nda yo kufaki. Merci mpona bolamu yosaleli ngai. Vraiment naza na mbongo te oya kosomba vi, mbongo kutu ya kofutelaka klasi ya bana basi, mbongo ya kobandaka kofuta mpona masumu na ngai. Nalingaki ozwa ngo wabie, 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 nalingaki ozwa ngo wabie, wabie.